nalobaka boye oza na mwasi oza na bana esengeli ete toyeba nini tokolanda na kati ya libota. ABC1 site moko oye kangi masolo na monde ati mpona kozwa bainformation ya kitoko landa s'abonner na ABC1. ABC1 soki obone okomona bemission ya kitoko bainformation ya bien musique ya malonga yaya mwasi papa mama oya ko s'abonner na ABC1 te yaya façon na ko papola ye akolapa boniko ABC1. ABC1 Television. ABC1 Television. Le leader en actualité. Bande Condé kato ebisaki bino ete c'est Jésus-Christ qui est le number one. Bino batu bozolanda biso penza partout na ABC. Tolobaka c'est Jésus-Christ qui est le number one pambate kolala kolamukeza bitidete. Lelo mwana mboka Martin Fayulu oazaki poids mouche oyaza la base te. Malaise comprendre République démocratique du Congo partout dans le monde je vous dis plus de 80 millions d'habitants. Bazana joie. Bazo sepela lelo balobi baye pour la Martin Fayulu. Ba étudiant ba ye lelo pour la kogumba mela ba étudiant ba kufaki balobi ba ye ko tombola pour balingi changement balobi mona mboka Martin Fayulu aye pour le changement bande ko bino moko bozotela bilili boni maye mazali ko sala la République démocratique du Congo nazana commentaire mingi ko sala bilote kasi tokoloba bobo mesenu mais lelo bozona bilili tozali kozela mona mboka Martin Fayulu sa kitaki balingi ba sala biso biloko bemba ba vanise ba l'excel ko la moyibi toyebite mais lelo tolobi tozali kaka kozela abima to akobimate Martin Fayulu ou jamais wane zali bongo bana mboka Congo eza maloba nangate bandeko nini kasi bolingi boloba mama biso to boloba biso bana kin bana Congo tolobi biso to abasite biso to peuple congolais to yesima Fayulu ngala uti mitendi musika na dépasser mbongo nanga pona yo yambaka Fayulu pona biso da du peuple to sala souci biso ngala za ingénieur musala malongo esate d'autres ont la kanda turo tolingi Kabila dégage Kabila kende na dofe na yeba kende Fayulu toko voter Fayulu tamate jusque là NP na habité français wane uta puis na RDC mon entier okate fonctionnaire dans l'état NP non payé ministre ni na côté na fonction ba futa été 9 ans et mon na wapi wana en tout cas toza besoin souci ya nini te tozo longola équipe wana kenda totikali biso moko toye baba na mboka bazana souci na biso bapaya o batoni na gouvernement balongwa batika ba congolais ba diriger mboka na bango bakozala souci ya congolais po aza ndeko na ye bato bayaki koyiba bayibi pe mingi bakende toza posa na bino te s'il vous plaît bokende 9 ans sans salaire NP na zona ba para na bana na kobokola bango ndenge nini na otangisa bango ne mais fonctionnaire reconnu na numéro matricule à l'état ça c'est pas normal minga kolobeza te na sengi vraiment pardon vraiment Kabila pardon vraiment onyoko libiso ekoki pardon simanzela OK ne vraiment pardon vraiment na sengi yo na maman base ezakati na mboka tomona base ko ba staff peuple ni mutaza mukonzi biso peuple toponi Martin Fayulu ta muto kwa bemba amikitisi muto kwa muzito amikitisi muto kwa Moïse ba grand prêtre amikitisi ba matungulu boga yo base ate base na biso peuple base bika base aveni na ba staff mama ngana ngina lo baboy biso to yé mwana zui mwana nkasa zui eza bongo te Congo na biso eza Congo na biso faut pouvoir y na boka congolais mutnyoso odo yokana ke 5 ans otiki 5 ans mutu azui eza ne bongo to tambusa Congo etambola bien eza tere Congo comme royaume c'est où c'est pas papa et pas mwana mama leki to boyi makambo wana mais ngina lo baboy oya trahi opposition biso pe to trahir le corps Félix Amoni a trahi opposition vital comme de retour en Zelani samedi Félix a quitté là aluka place a quitté soka leki na tchango pour payer to yebise to bene mato place azala yo kabiso nga longwa Brazzaville na za MLC Brazzaville so mona ngona wo Brazza na ye na Kinyawa Félix a quitté matako leka na tchango te to frapper yo na lobike il faut koyeba eloko moko mboka oyo et ça ba vrai congolais
Alors, Ezoka Musangai Mutuloko la Shadari Oyo a déclaré à l'objet qu'il fera juste la continuité à Kabila. Médiocrité à la carte, il y a l'objet à continuer yango. Oyo bengi baba crime, Ezosa Manamboka, il y a l'objet à continuer yango. Corruption, à l'objet à continuer yango. De deux, Azui a déclaré que Azo préparé comme ceux qui le leur commis président à Pesabiso 86 milliards. N'est-ce pas s'il y a 5 ans? Aussi longtemps. Kabila, Binobo Kontaka, 10 ans. Aussi longtemps, ça dit plus de 10 ans. À tout comme attend 9 milliards. Bon, Yesiko, Arobomanani, la famille Naye, pour Asombo, on est belé, Aïba, satisfait, ma besoin en beaucoup. Tala, Bajewana, Botiamona Pembe, Toliba, vous savez, on a été. Alors, si c'est qu'il y a Beloko Moko, papa, Aza idole. Papa Yebisaka était que a trahi l'opposition. Oh, il y a ça les trahison. Ayebake, Asamwana, Soka Oluga, Asonga, mais ça n'a pas l'élection ici, là, comme ça, on y a sima. Mingo le ça tous. Et le connu n'y a pas ici la raté, la mboka, le connu ici la raté, tout Kemi. Depuis 1+4, 1+4, bon, ça les bisous, bon, ça les bisous, bah, goui. L'élection 1+4. Yo, Nani, Kabila, on peut biso Massas Kounana, Lumumba tirala jamais retrahir Congo. Congo eza bana Congo, biso torobundati na suka jusqu'à ce que Kabila il va partir. Mboka tama na bakor. Biso na opposition to sinaki accord, biso na tous les 7. Mais mi ba trahir biso, to se personne matin fa yo bimi mokonzi, akanga tumbala, akanga bobalia, Amida, akanga Félix Tshisekedi. Parce que ba bomi moka oyo. Mboka oyo eza Congo, Lindala eza sina victoire. Ndenge biso toyebo toyoko te eza sina victoire, eza pesine Lindala la servir abiso Lindala la mwana soka kuleza ka Lindala la sina victoire. Biso toza ba Congolais, toye koyamba mokonzi na biso Martin Fayulu oyo azolongola biso na Kibobola. Akolakisa biso près de presse na ye budget na ye kozala ya kombe aza mwana mboka. Aza na makila te. Le 19 totambola kinaye. Avimbaki batutaki ye awe eza chance na ye. Nzambe apesi ye Lindala la yango yo eza signe ya victoire. Topesi yo président Martin Fayulu Mbote. Merci maman. Ok maman, ngana olobaka boye na ingénieur. Mais tellement souffrance eleki trop, tande tozosila. Tonyo kwa mitro donc souci na ngezali force. Donc toza président toza na poste ya siko. Donc pona elona olobaka boye makambuto ke na kimia batika soto ke na président so calme ti direction to kende babeta biso gaz te to bon massage to ko yiba te to déranger mutu te batika so kimia ten président na biso même moral. Bana Congo balobi botika bango kimia baye ko yibate baye ko yamba président la bango ba ingénieur bomoni batunyo sololenge balobi to sengi kimia na République démocratique du Congo. Nous voulons la paix, la paix, la paix. To ye ko finga mutute, nous voulons changement na mboka. Batu bazo lotilik, bali ya malam, ba minéré baye bango la kombo ya lingala, kolta la lingala ezaka nini? Batu bayebi kolta la lingala te, bayebi na bango cuivre la lingala soki nini te, bayebi or te, bayebi te botalisa bango ba matériel na bango, ba richesse na bango baye bango le côté la bango ya lingala abali français. Samu na voilà beto ya kwenda na ntwala donc beto kuza pona mutu ankaka ve donc Congo central nyonso na manima Martin Fayulu na manima dynamique opposition na manima MLC na manima ensemble na manima nouvel élan na manima beto Congo na biso donc beto nyonso beto bendana beto kwenda na
aéroport Anjili inde samu batuzaba ke nzambi mekazangula mutu nkangu peme zangula matondo mingi mais panga mulu muzala tuba na mwa jambo mosi aimbi mais ben vandaka na mona mbuka Félix na mona mbuka Vital Kamerhe mais ba uzole ba umekwenda mais ben ke tuba iki samna départ ba panga ben betumezaba individu mosi ve salaka inza yaye nzambi ne salaka inza na yau betumetuba kuna bakwendaka bawizanaka ke bafwana pona beto tubilaka bau awa ke betuke pona candidat commun ya opposition et candidat commun yina bamekuza pona yakele nde Martin Fayulu donc yandi nde betu fwana soutenir mutu nkaka ve ba Congo ba nyonso bakela sima mwana betu Martin Fayulu Congo central na manima leader abau honorable Albert Fabrice Kwela yandi nde kaka baekuza soutenir kaka Martin Fayulu matondo mingi matondo mwana mboka tokuti bino awa toyebike lelo président Martin Fayulu azokita po aza candidat commun esengo na bino eza ndeli population congolaise esengo na biso ezali ke yende oyo tozelaki abikisa bana Congo na boumbu ezali Moïse ya Congo yango wana na kosenga tous les jeunes congolais tozala derrière Martin Fayulu po te yende aponami na Nzambe bamisusu wana ndenge tomonaki balobi mingi tozalaki na bango elongo batrahir biso comment veux-tu yo mokonzi bazola secrétaire alobi longo la signature yo pozi audace olongoli yango oza boma peuple tozotala ya yo moko intérêt yango wana nasepeli mingi mpona koyamba Fayulu président na biso ya Kabila alongwa nga gabi basha sharon alobi Kabila fa longwa biso toyebi otoni okola biso pwani wape Congolais te oni okola biso pona nini tolingi bango te biso ne tolingi Martin Fayulu toza na besoin na bino te tolingi yo te biso ye tozala tolingi bino te biso tolingi ye te tolingi tobongisa mboka biso bachan tosouffrir mosala eza te tosisi baklasse mais mosala eza te tolingi bachan oyo basisi baklasse il faut bazwa mosala bon neti ngai ndenge otala ngai boye ngai na ngai na mingi oloba te ngai mingi na ngai koloba mwa moke oyo nazwi napesa bato bayoka nga eza mpona papa na ngai ndenge nakeyamba ye ye nde aza lider oyo ya ngai esili apart ye ezaka yesu bino nyonso botika bendema mike kindobika bolungwa ngai nangi naloba boye mpona bato barespecte accord ya lamuka te boyebake boza baopposant bosignaki accord wana yo signaki olobiso orespecte accord oyo te omettre fin na carrière politique na yo lokola orespecte yango te si ndenge okufa otiela kozwa pouvoir na mboka na biso te lokola orespecte accord ya lamuka te merci bandeko balandi bozolanda population eza ngai te balobi soki borespecte te bokotikala kozwa bokonzi te eza population tokuta tobeta makofi na mutu aloyenga na moye bato na Congo ti nga tobeta ne makofi boye mingi oloba eza te nayende koyamba père papa eyo omoni bazokoyisa yango papa eyo mingi oloba eza te nga na oyamba nde père oyo grand patre mare botoye awa na masolo ya idéologie toyokase pouvoir na ndenge toyokanaki po bino mpe borenie trop peuple arenie te peuple anyokami ekomi ngonga na biso mpe torenie po bino boza na parti kuna boza na gouvernement mpo mokoniokola peuple mais biso peuple toyodéclare pouvoir topesi yango mpe ve Martin Fayulu po ye nde ayebi idéologie ya kokamba teke mwana mboka ya mako wana merci yaka bandeko ndeka toyebisaki bino ete c'est Jésus-Christ qui est le number one bino bato bozolanda biso mpenza partout na ABC tolobaka c'est Jésus-Christ qui est le number one pamba te kolala kolamuka eza habitude te lelo mwana mboka Martin Fayulu oyo azalaki poids mouche oyo aza la base te malaise comprendre République démocratique du Congo partout dans le monde je vous dis plus de 80 millions d'habitants baza na joie bazosepela lelo balobi baye mpona Martin Fayulu
ba étudiant ba ye lelo pona ko gumba mela ba étudiant ba kufaki balobi ba ye ko tombola po balingi changement balobi mona mboka Martin Fayulu aye pour le changement bande ko bino moko bozotela bilili boni maye mazali ko sala na République démocratique du Congo nazana commentaire mingi ko sala bilote kasi to koloba bobo mesenu mais lelo bozona bilili tozali kozela mona mboka Martin Fayulu sa kitaki balingi basala biso biloko bemba bavandise ba l'excel ko la moyibi to yebite mais lelo tolobi tozali kaka kozela abima to akobimate Martin Fayulu ou jamais wana ezali bongo bana mboka Congo eza maloba nangate bandeko nini kasi bolingi boloba mama biso to boloba biso bana kin bana Congo tolobi biso to abasi te biso to peuple congolais to yesima Fayulu ngala uti mitendi musika na dépasser mbongo nanga pona yo yambaka Fayulu pona biso da du peuple to ça la souci biso ngala za ingénieur musala malongo esate donc to ça la kanda turo yo to lingi Kabila dégage Kabila kende na dofe na yeba kende Fayulu toko voter Fayulu tamate jusque là NP na habité français wane uta puis na RDC mon entier fonctionner dans l'état NP non payé ministre ni na côté na fonction ba futa été 9 ans et mon ana wana en tout cas toza besoin souci ya nini te tozo longola équipe de kenda to tikali biso moko toye baba na mboka ba na souci na biso ba paya o ba toni na gouvernement ba longwa batika ba congolais ba diriger mboka na bango ba kozala souci ya congolais po azande konaye bato ba yaki koyiba ba yibi pe mingi ba kende toza posa na binote s'il vous plaît bo kende 9 ans sans salaire NP na zona ba para na bana na koboko na bango ndenge nini na otangisa bango ne mais fonctionnaire reconnu na numéro matricule à l'état ça c'est pas normal ah minga kolobeza te na sengi vraiment pardon vraiment Kabila pardon vraiment o nyoko libiso e koki pardon Simanzela OK ne vraiment pardon vraiment na sengi yo nalobi boye mama base ezalaka te na mboka tomona base te base eloko bastaff peuple nimi taza mokonzi biso peuple toponi Martin Fayulu ta moto ekola bemba amikitisi moto ekola mozito amikitisi moto ekola moïse bagrand prêtre bamikitisi bamatungulu boka yo base ya te base na biso peuple base bika base aveni na bastaff mama ngana ngina loba boye biso toye mwana zui mwana nkasa zui eza bongo te Congo na biso eza Congo na biso faut pouvoir y na boka congolais mutnyo soto odo yokana ke 5 ans otiki 5 ans mutu muso azui eza ne bongo to tambusa Congo etambola bien eza tere Congo comme royaume c'est où c'est pas papa et pas mwana mama leki to boyi makambo wana mère ngina loba boye oya trahi opposition biso pe to trahir lokola Félix amoni kanga trahi opposition vital comme to rotala nzela ni samedi Félix okite la aluka place akite soka leki na tchango to frapper to yebise to bene mato place azala yo kabiso ngalongwa Brazzaville naza MLC Brazzaville so mona ngona ngwa Brazza na ye na kinya wa Félix akita mata ko leka na tchango te to frapper lo na lobi ke il faut koyeba eloko moko mboka oyo esa ya ba vrai congolais. Alors, Ezoka Musangai Mutologola Shadari Oyo a déclaré à l'objet qu'il fera juste la continuité à Kabila. Médiocrité à la carte, il y a l'objet à continuer en haut. Oyo Bengi crime, Ezosa Manamboka, il y a l'objet à continuer en haut. Corruption, à l'objet à continuer en haut. De deux, Azui a déclaré que Azo préparé comme ceux qui le leur commis président à Pesabiso 86 milliards. N'est-ce pas s'il y a 5 ans? Aussi longtemps. Kabila, Kontaka, 10 ans. Aussi longtemps, ça dit plus de 10 ans. À tout comme attend 9 milliards. Bon, yes, Arobomanani, la famille naye, pour Aswambongo, on est belé, aïe, bah, satisfait, bah, besoin en beaucoup. Tala, bah, j'ai un, hein, Botiangona, Toli, bah, vous savez, alors, si c'est que d'ailleurs, beloko moko. Papa, Aza idole. Papa yebisaka yete ke a trahi opposition. Oh ya ça les a trahison. Ayebake asa mwana soki akoluka asonga mais asa na élection si la comme ça oya sima. Minga olebe ça tous na triomphal maman. Eloko nini yango esilaka te na mboka oyo eloko nini esilaka te to kemi. Depuis 1+4 bosale biso ba magui. Na élection 1+4 yo nani Kabila obeta biso masasi kuna na Lumumba tikala jamais ko trahir Congo. Congo eza bana Congo biso to kobundati na suka jusqu'à ce que Kabila il va partir. Mboka tama na bakor biso na
na opposition to sinaki accord biso nyonso tous les 7 mais mi ba trahir biso to se biso Martin Fayulu abimi mokonzi akanga tumbala akanga mobali ya Amida akanga Félix Tshisekedi parce que babomi mboka oyo eza Congo lindala eza sina victoire ndenge biso toyebo toyoko te eza sina victoire eza pesi lindala la servir abiso lindala la mwana soka kuleza ka lindala la eza sina victoire biso toza ba congolais toye koyamba mokonzi na biso Martin Fayulu oyo azolongola biso na kibobola akolakisa biso près de presse na ye budget na ye kozala ya komeye aza mwana mboka aza na makila te le 19 totambolaki na ye avimbaki batutaki ye awe eza chance na ye nzambe apesi ye lindala la yango yo eza signe ya victoire topesi yo président Martin Fayulu mbote merci maman. Ok maman ngana olobaka boye naza ingénieur mais tellement souffrance eleki trop tande tozosila tonyokwami trop donc susi nanga ezali force donc toza président toza na posa ya siko donc mpona elo na olobaka boye makambo tokende na kimia batika biso tokende na président na biso calme ti direction tokende babeta biso gaz te tobo masasi toye koyiba te toderange mutu te batika biso kimia toyana président na biso même moral. Bana Congo balobi botika bango kimia baye koyiba te baye koyamba président na bango ba ingénieur bomoni batunyo solo lenge balobi to sengi kimia na République démocratique du Congo. Nous voulons la paix toye ko finga mutute nous voulons changement na mboka batu bazolo tilik bali ya malam ba minéraux baye bayango la kombo ya lingala kolta la lingala ezaka nini batu bayebi kolta la lingala te bayebi na bango cuivre la lingala soki nini te bayebi or te bayebi te botalisa bango ba matériel na bango ba richesse na bango baye bango la lokota na bango ya lingala abali français. ABC One Television. ABC One Television. Le leader en actualité.